Merci beaucoup d'avoir abonné à tout ya Carrefour de Star TV. L'émission tout le la Showtime avec Jessica on a si carré moi c'est ngoma. Là je vois directement la patronne Mimi Alemba. Mon Canada tongo. Autrement dit maman sociale. Je vois aussi mon réalisateur que j'aime beaucoup Dave Teba. Montréal. Ndabisaka jusqu'à la couleur bien bouille. Montréal. Les gens ne sengo. Et yamande konanga mobali. Le sujet où est ça la biso basi mutima passe. Pourquoi ça la bon? Pour nani ne ça la bon? Nani sengo. Ayi sabino. N'aime pas mon frère de ko na biso mobali. To partager na sujet où to ba mo ça la bon point. Donc, on va comme la J de Ombata. Bonjour, papa J. Bonjour, Jessica. Merci beaucoup. Si vous avez besoin de mes amis, pourquoi Mimi Bali? Pourquoi? Merci, Jessica. Je me présente au nom de J de Ombata. Bon. Quand on a basé mi abisso mi bali, eza na ba circonstances ya makambo to passer nango. Vous avez incapable ou comment? Non, tous avez incapable. Souvent, nous sommes entre basse même mi bali, tous arabes inconnus, tous ba na raté ma famille. Souvent yo moi si pour une famille qui ngani ngapé na famille telle. Tu as raconté entre nous deux. Et puis tout comment partager et le moko. Bon en fait sujet na yo na la sujet na yo. Bon en fait eza moi si ko uta na mambo na ebeli et pas na bino. Ngape mo na ko uta na mambo na ebeli pas na biso. Ko zwa zemi entre mon bali peut-être zemi yo zwaki eza ngaité. Peut-être que vous na mambo na yo ebele. Eh. Voici ma tweedy, ora mambo. Papa. Vous avez naie ali makaune bele. Ko makaka, ita bazemi, et ko maman ko, ala makaune ebele. Ah, papa yo. Tout ça m'a eh. Bon, Jessica, en fait, bino pour yo poser aussi. Tolimanaka na toyeba na ngokima te ba place na utaki posa ba chérie na yo et tout peut-être ngana zwaki au mushina ke momi on zoye juste ka pona sakana et tout na tika yaki eh papa oyebi te pena ko ezaka pena oyebi ke osu muto mushina oyebi ke na zoye ka o c'est pas balle perdu mais oyebi te ke muto wani te kama Posi me kota ka tike non le bokuta mu le bekuna te maman ko be ko kan pese me koti eh papa tika lo ngono loba ezeke no ondima kande bazemi so be keze yo eze ondimi angoko wanga niza mabe eh mushine za rate ko accepter iloko yo webeli mutu na makonote et kana mutema makasi bon en fait bino basi bozande sérieuxité. Le problème c'est ça. Au vivre nanga mais aux sous na bateau yo vivre na ba même sous 5 6. Bino vous avez sérieux? Bon ngana ko za sérieux na part na ngai. Bon tozara bino basi boza ba inférieur. Il pas biso mibali. Biso mibali tozara ba supérieur. Donc ngandi nazo chier, ngandi azara maître ya vie ya moi si. Mais si koso na moni ça ne va pas. Et là, vous évoluez. On ne force pas la nature. On force. Et tant qu'il y a des gens qui ont peut-être qu'il pas l'exatant. Mais pas de base. Et alors, les lots qui peut-être aux qu'est-ce qui prouve qu'ils ont un ok, papa J de Mbata. On est plus au bassi. Attends, on a mis bali non à 50. Mais kolozemi maman de papa moi là nga pende na yebike nga Jessica na zabu na yebike nga
On appelle le kuta. Ataji da wanga na nabi kena zemene zeye. So yo sani. Ato tipa tipa wanga mo ya kaka kono kanga yo. Mais bien sûr papa eba maman eba papa ya mwana. Mais alors ceux qui ont conscient ya mambo yo sala. Pourquoi oko c'est la mwana mobali ya bato zemi? Pour yo yebike nde nazabo ina vivre na mobali tel na vivre na mobali tel na vivre na mobali tel. Vi oyo salaka omiyebi. Yangolo na oloba basi il faut zara sérieuse la vie. To vivre na mokili nzamba a créé biso mibale moi si na mobali. Il faut to ebanaka ba vérité. Obimana moi si netinga mobali na ko obimana moi si nebi ke moi si yo peut-être na fandisi organisation na malamu makambo na tout malamu nebi ke oyo nazo passer na e vie mobimba. Mais tant que vous avez une idée envers ngai, il y a démoraliser ma mémoire. Il y a comme un mambo sous oyo nazaki nango besoin de. Si vous le faites, ne vous créez pas polémique qui wana nyonso. Et quand on appelle moi si aibike mobali na ngai nazaka naye na vaka na ye. Nous sommes dans sala pour toi d'aller bolingo. Ah, comme dans les deux ans, on se dit que non. Avant beaucoup de temps, tout beaucoup matin niveau banini wana zati que non alliance with no eyes are subomote. Mobile nanga na yesko. Donc comme na zemi awanga nanga kwani. Awanga nanga kwani. Kwanga na bike no zemi na ezaya yi. So on mona que non bino mibali boza mitema mabe. Parce que mon bail nous avons obi mananga, obi na leki nanga, obi na ya nanga. Obi m'appelle maman nanga. Mais biso basi on a mon petit maman ya mawa. Ya osala bino mabete. C'est que toi début que non moi na ta musa dépendant na yo. Ozi otiezim owangani. Parce que ba parents na epesi baza, ta musu na famille te. A osuka ndini. Parce que ti vieux moi na bato na ndenge nini. Et ko commissaire nani. Bon en fait Jessica moni bako musoye la biso na vie ezara oyo to penser en même pas peut-être yo moi si nazwa encore déjà en mambo na ebele nakuta encore déjà na vie moko boye et tout oh yo moko moi si omiyebi de 1 na ko forcer nature tant que on a évacué on a 6 mibali 7 mibali wana avant ngana ya koya na kota na rang ya mibali wana toko déjà na 6 mibali donc ngana koma 7e mais on dit ma comment bon on dit mais ça problème té kondima eza problème té le problème c'est quoi au moins temps on a vivre na moi si eza mibali so eninga du 16e na ko accepter en côté. De 2, il y a condition ya vivre na yo o yebi yango bien. Vous devez vivre aka et tout les dans na pas circonstance à mon qui. Dans yo que ça na de 16e. Il faut na wanga na yango. Il faut na wanga na yango c'est obligatoire. Ne c'est pas na ngai. C'est quoi parce que vous yeba ka yi azaba na mibali na yebi. Acceptant qu'on s'en est bon, on est bien. On va parce que on est là. Pourquoi on veut bien? On veut bien que l'on mange en haut, on a bien. On veut bien pour mon point. Bon, Jessica, on y accepter vino bas c'est ça problème té. To linga apparence té. L'apparence est souvent trompée. On est motemo. Mais si pourtant on a lingi yo. Là on se sentir ba blessé en accueil. Et tout pour moi déjà na 5 mibali 6 mibali yo ni mazemi yo na bi mutu na makomite. Comment vous mettez na 5 mibali 6 mibali faut vous protéger. Par rapport à yo moko pena. Obanga bino mibali do bino banga maladie. Mais corona yé awa ba tutu ba komika kashine mais maladie bino banga moté. Voilà des comment ça ka sida té. To bi que no mo sango ana e pana ngai ana e sugi ndenge ni. Non mais na ndenge mo te fona me na ndenge shosho. Fona la c'est loko. Pour se protéger ça problème té. Pour se protéger à problème té. Le problème est que l'innovation.
peut-être nga akoyelo bana se protéger mais yo linga yango te même si yo linga préservatif te yo linga ka toke na biso excusez-moi pour le terme toke poso lelo nkama zemiye et peut-être nga ebe na mutu na makolo to za dana mambo na mosusu ba objectif na yo donc na ko assumer responsabilité nga na yebite bana bawanga yoke bana bawanga na melo bima textuellement longa papa bon textuellement pour ma textuellement il y a mutu net ngai na yebite le problème vous avez na 6 mibali 7 mibali 8 mibali pona c'était le pour eza ya ngaité c'est difficile Jessica c'est difficile pesa difficile ya ko accepter eloko yo on s'attendait même pas nango omoni que ozaki no prêter ya ko engager ba responsabilité mosusu et tout comme jeune comme Rai non dans une côté la fouti la kate naza chez les parents et alors yo yebisinga ki peut vivre un an ya bon ba bolingo moko bo ya biso bakina to benga ngo ba genre ya bolingo moko bo ya linda liki boto yo lié moi là-bas bébé te que no comme stable te bébé qui no mi kokite on chez les parents o lié moi na bato pona ni po bébé saka vient moi na bato po bébé sa eka mutu siko sala mo point tu comment stable bo lié moi to mo linga comme on est koki tant on linga ba ke nena linga mo na bi ke zemeya moi na bato maladi pe bona be sala ba parents te nga na loka parents na faut y ba wana nyo sorti. Bon Jessica en fait tout s'attendait même pas na idée wana entre moi sina mobile tant que comment déjà na ba point moko final oyo mutu tout à penser même pas mais yo moi si oye ba ko se protéger pour omoni bolingo ino omongo ino na te tant que kutana na nzela to yeba na te en fait bolingo pe et important à mutu place où là oye baté et place où se retrouver oye baté biso mibali dès que nous avons basi déjà te pona libona sapana mais deux fois que bino ba comportement bo s'affiche envers biso yango pour ça biso na mal non biso mibali to za comportement mabete bino nde basi po ani bino basi na to ye biso de jelo mo ka ozo bimana ngai ozo bimeso na jeune mususu ozo donc osangisi biso 4 mais mususu ngai nazaki mutu asuka ya kota na 4 wana okosono pe mutu asuka mena lingo koleka bato oyo kokuta ano bolingo ti ya vie bon bien sûr les avis mais il faut te bander pour se protéger dans il faut ba famille yo tina tu vois non to zui ya grave et à lelo ke soki na boti pour ça famille mususu ba parents na ba balinga bana ba mutu avant d'acheter pekisa bana mo ko linga te wana bolingo yimo ko nzambe donc bolingo banino ngali boso ya bolingo za nzambe parce que yo pekisa monta mokilikila mo nzambe bolingo ndeni mais ça qui famille na famille éducation ya na famille ça mwana mususu na âge na ile na sana moya bote za na âge ya za na sisi l'étude maman mo ba parents ba préparer là qui assisi en moté ba net ba parents mususu balinga bana bango mibali babota avant l'acheter donc soko elié dossier à zemi donc il faut en nango donc carrément pe sûrement faut avoir nango ils a tout comme bail na pe mobile quoi mibali na va accepter o elo za bêtise tant vous êtes qui bolingo ya ki bêtise te tant comme zemi obengo lelo bêtise pourquoi comme na zemi yo boyi ko ndima zemi yango owangani yango bimi pana yo obimi songo terme mo ya bêtise non Jessica na wangani te tolanda pe famille selon famille neti famille o ya biso so mo bocha avant l'âge donc et pour bloquer le mambo na ebele ya vie siko kolinganeza et bon kolinganeza ngo facile ça facile bolingo za facile mais surtout tomber na ba point moko on ne s'attendait même pas nango donc faut na biso carrément qui rolongola c'est ça zemi il faut on longola peut-être pas biso ba accepter na suka na moi si wapi
Si quand yo oloba na mwana bato, il faut alongola zemi. Donc attends, l'autre pas yo mo pe autant simate que non, na isa mwana bato alongola zemi. So donc et l'homme moi comme ni wana poko longola zemi pesa ka risque. Pour ça mwana bato lela ko osala akufi. Si ko yo place yo zali ozano pio, on va nous calmer. Si ko famille mwana wana tous pas na baba ebete que non azam mobali mo quelque part ba ebité peut-être que moi ba camarade ni ba que non mobali n'est pas déjà jide tout que le canal jide so ba yepo no wanga mais tu veux on na danger parce que a ku famille ezangi pourquoi bolinga basi ba longola bazemi pour na nini bo ça la mo kwani donc c'est ça en fait ba français par le pays qui risque rien à rien vous comprenez bon risque bon mambo nyonso eza nzambe ti tolingana tosatanda même pas ke tokutana na bafoye mosusu mpo oyebi te mpe famille na bango te eloko pe te mais lokwa ezalaka objectif ya nzambe ye moko nde asamisaka biso e lelo soki problème ke molise oke mokufi epa na ngai olinga mwasi mosusu otika ngolinga mwasi mosusu même kana matanga na ka ozode mwasi mosusu mais mpona na mobali ifo nali mais sikoyo eza nini ntango toolingana tokotaka deya na riske moko boya bolingo ntango tosala mabe moko boyebi ke oyo na osala oyo etinanga deja na mabe e lelo soko ozwi zemi peut-être eza ya ngai ke omolianga onga mpe naotala na foyer na ngai donc nakolinga te nagashe bapromese oyo to bapesa ye ngai donc fo nalongola yango ondimi na yo mwana batakufa na ye te okufa po ani risque eza partout risque eza kaka te na zemi eza mpe comme tutu nde tofanda tokobima mpe boye batuti oyo mpe na prince okufi risque eza partout e lelo so okufi famille oyo tunanga na wangani nayebe teke na okufa na bazeli est-ce que jour obotama oyebi jour obotama mais jour okufa oyebi te bosiko soki olongoli zemi nde oyeba jour oyo okufa nde na zemi nga mpena so nakomi bongo na okanga mona mongonga eza mama Christine Boye oka magambo oyo jide pardon ebisana est-ce que esi ekomela mpe owangani mwasi na zemi toboyi mpena mpena zemi na ngai towangani mpe bon na bandala ovivre na film moko boye azali na bandala bon en fait ka nde toti oloba omoni nde tokuta mponga na mwana azonaki ne grandi ezanaki nde tokutanaka toyebanaka bafoye te peut-être yo kouta na malédiction na bino ya famille nga mpe nauti na oyo ya ngai ya famille toye tokutani tosangani tosala eloko moko eloko ya kokomelanga ezalaki nini tovivre na mwasi tovivre na ye topartageaka na ye makambo ebele etout eye kotombe na moma moko boye bon juste na bandele kozwa mbongo na bandele kosimba mbongo à l'époque là na bandele po travailler kozwa mbongo ozotravailler et tout mais mwasi ya bandele olinga nde na bien matériel et tout nga azwaki mwasi tovivre tofanda tosala makambo ebele na ye mais lokwa ya bandele ozwa ngai donc objet moko boye oyo so na nango besoin na ye et tout basentiment mosusu nga mobali na yango so na fandi na sentiment moko tobenga ye on est occupé en fait etomba moko mosusu mpe na oconga kande biso mibali toalaka nazongi ndako ayobenga ngano bebe oza wapi naseno na ndako ono na oya na ndako biaka na nzela ayokoma wana eto lokwa dia nazalaki su makambo na ngai etu nayebaki mpe deja baprojet oyo ya ye ya mabe makambo na ye to ya bandeke kosala aki na vie ya loyenge mais pourtant ngai naolinga tosorganize tofanda tosorganize
et yo comme on a ba moment mo azuzième ayo zoazine en pleine volonté na ngana zaki na kosa bota baki na kosa bota bufa na na nda wana wanga na kiti bon na wanga na ki to fanda ki to vivre en tant que moi si na mobali ayaka pe bon azali pa na biso bazali pa charge na motu yo pe so bimi boyo tikele mo eloko akome siko na bazu wana ya ba caprice ya bozo ni mobali so la ça ba mama boyo donc so ba bengi ba camarade ba bengi ok non obimo alinga to bimo donc yena idée na ya ko suspecter da mal parce que ngapi en tant que mobali na omo vivre na ba vie moko ya kaka non comme mobali bolinga pe bon te na ko kangote na olinga na vivre en liberté donc naza na posa mo bo so na bina sabo ifuna ça mais quand on va comprendre que lo mo zo ninga lo yo kanga ngai faut dans kata déjà relation funa kata relation mais to risque na fiwana et tout na longola ba ezemi na condition qui ya ba mamuna yi pese kisi wana mutapisa ngo ya kuza na za kushia tout melanga na ngamo na risque na cha yango na masanga bon melanga pina melingi tuza oyo zo ko mo sa a wazini lipo na biso na zini bon et pas biso ni bali na bantikwa na biso ko ya présent na fiko ya sala ki parce que bino nde bo importante yango na risque vie na ngai likolo na chela ezaka poussière mo na chango na masanga na ça 3 jours na osumbaka diarrhée obanga tati na obanga ndeni ba risque yana eza nini le 1 yo mwasi tango oyebi mobali naza en possibilité ya vivre oyebi ke mobali na ngana aza naza en possibilité te ya mosusu na yo memele bacharte eke epa na biso nani eza bacondition moko oyo eza nani ya mabe pourkui oyo bazemi baboyi mpona bango condition oyo na ofandela ya bien eza te yoko mobali ebi kende naza boye nanga nga na condition bien te na famille siko pourkui molinga mwasi akoma ntina nivoisi avana nga ka bongo tijour namoni ke nakoma nanga stable nde nalingi nanga mwasi je sais ka toa bato tozala toujours na posa ya mwa moto mwa azala mopanzi na yo mais so ye pas ocomprendre po ete eza difficile eza pena difficile po omoni biso mibali mingi basi bomona na biso mabe parke biso tozala mabe te ezala vérité na biso nde epesaka bino basi vérité na biso nde epesaka bino basi po neti nga mobali nde na ofanda peut-être nazwaki ojimo nasaka so nasaka yango mpo naza na baambition na nga mosusu peut-être na idée na nga na kolaka te non nakree foyer na ngai kote mosusu sikoso namoni yo ozwi bacharge ya bazemi oyo nayebi moto na makolo te peut-être yo moko ozotatone na date wana nazalaki na mobali yo mo oza meme mpa na idée wana sikoyo yebisanga idée na ngai ezala nina po nga mpe na olinga te na gâche oyo yanga bapromese napo yanga makambo naza nango wana odefendre kaka bino na bino mibali odefendre kaka bandeko na yo mibali topesa conseil kaka mibali mpo koza omei mwa batankoro oneni o nini osali nini o banini batimbukisa o matisa nini o mataya après okela mwana bato bina mwana bato komi na zemi komisu o zemana eza ya mate eza mabe soki omoni ke ozana incapable ya obokola zemi fali kolinga zeke toujours omoni ke ngai nakomi stable lolingi mwasi obali ye boke na procédure malembe otie na ndako yo oyebi kena oza na o stable te oza na incapable olinga mwana bato pourkui akoma na ntina niveau ya zemi so lelo zemi oke olongoli 16e akufi yo olinga mwasi mosumu aka na matanga ye siko baparent na ye baperde mwana na bango tozala mpe na pr moko bien ko mibali pourkui bozala mitema mabe so omoni kolino mwana bato te ana mibali na ye ebele tika ye ozala ne poani tika mwana bato ovaa na ye eza bien te
Eh, papa Jide. Tu comme déjà dans sous qui émission na biso ma dédicace na yo et ça va bien bato bazaya brancher balanda yo. Na conseil moi bino mi bali pesa mo conseil ta biso ma fille mais mi bali pour des choses pour bino moko. C'est mon conseil pour ça vie. Bon, merci. Je sais pas. Conseil n'a pas juste nazo s'adresser même na bino basi. Moi si bino basi soki oyebi ki mobile n'a pas possibilité, il faut pas forcer la nature. La vie babi on force pas la nature. Pour tant tu risques car ils a non risqué un moté, tu risques biso mi bali. Ce qu'il faut aussi la stratégie où en tant que moto à vivre na terre qui na s'organisant na vie na privée, peut-être un accord que ngane na moyi ni na vivre na moi si tout na vivre na mobali. Avant là la nangai to avant coucher nangai il faut écouter na ba parents nangai et non qui pour bien matériel présent ebele ezan ba fait belé na kisasa ba osaka na ba oka na ba bien matériel mbongo bilamba donc biloko ebele bon conseil na ngeza juste on est des humains et tout biso pe ni bali te bi passe na bino basi mais basi botika nde ba aventure posa ka sérieuse na bolingo no ko kuté na mo. Merci beaucoup papa J de la ndingo koyé na minuti oyo accepter invitation na biso merci na tout basa la brancher l'émission na bino show time na Carrefour de Star TV ande bilengi ande ba histoire vraie ande makambo solo avec Mimi Alemba la patronne azona pour tia ba mwene ange charge autrement dit maman sociale Mimi Alemba ou bien la mwende na yo ou bien la l'équipe bango je veux aussi mon réalisateur David Tebra Montréal David Tebra millionnaire makambo puis tout qui branché na miso ya pesi bino mbote Francis Matui en Australie et rata na pasi Chabra qui boka genre mazembe ya makasi na pesi ba mbote mon maman que j'aime beaucoup moi bébé Sombo mon frère José Khalifa grâce à Biseko na pesi ba mbote pesi bozali papa José Ndele papa Jean-Marie Kabengele papa Noël na pesi ba mbote fayi bobina mo batu na pesi ba mbote Lolita bobina Colette bobina Kinya bobina na pesi bino ba mbote ba tout bolanda kinga na pesi ba mbote pesi bozali maman Christine Boya maman Christine Boya na Liège na pesi ba mbote na pesi bino tout bola qui branché na maison na pesi bino bimbe chimayamba de Barcelone boutique qui toko na poto bimbe chimayamba de Barcelone na pesi ba mbote pas ozali papa j'ai combien na suka émission na biso na sepeli merci beaucoup invitation na accepter tout ça émission na pesi merci beaucoup merci bapi na boseni fonatika libanga ya fait na mon Nixon boutique je salue mon vieux Nixon boutique et c'est pour ça Mike Mozart ya Kamba je salue Yannick Noah Gabarit Isaac Kachama je salue papa Ombata je salue maman Mireille Amba bon na bosanité donc Tigo my brother Yosa my friend ouais ciao on a fait la bossani sur Lolita Mbemba on s'appelle la bossani oté merci na bino tout vos qui branchés abonnez-vous massivement quant à moi je vous dis